Shalom à vous, chers fidèles, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Le Dieu de le révérend évangéliste Gauthier Bokeka, Oyozo Landa Siko, Yope Olanda Kamingi, a Pambola yo, na Libaku Epe Samelio, na Moma Oyo, Kolanda Nzambe, Nanzela Nangai. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, na yé un message moïse très capital pour na kopé sanabino bananzambe parce que yangonde musala oyo nzamba pesa to sala. Nabi ke bozola nanga partout à travers le monde, bozola nanga na États-Unis, bozola nanga na Londres, na Canada, na Afrique du Sud, na kati ya Congo, na ba province ya RDC mobimba bozola nangai nzambe nanga zala favorable pour na bino. Pe na senge pana yo yozuli bakwa kolanda landanga vraiment du début à la fin parce que message oyo est concerné yo. Peut-être ils en a point oyo et obima na kati ya message oyo. Yangonde solution, il y a problème les autres tungi sa vie na yo. Alors qu'on néglige en côté parce que délivrance na yo, solution makamon na yo, ils alliés na kati ya message oyo. Que le bon Dieu soit loué. Dans un livre ya Galates chapitre 6 verset 7. Dans sa lecture je sais bien que oyebi passage oyo Bible lobby ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Nakiti na 8e verset, Bible lobby celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Parole du Seigneur. Thème nanga ezali la conséquence des actes passés. Pourquoi, bien aimé, thème ezali la conséquence des actes passés? Téléphone nanga pe eza pour l'elewana, numéro oyo ba affiché, plus 243 9 75 22 0 15. Numéro eza affiché wana, obenga numéro wana, yo za na besoin na ngai, pour na ma problème na yo, na prier, na ndenge olandeli message oyo totu na mituna, benga pe orozwa ngai facilement. La conséquence des actes passés, le message o nzamba pesi ngai, na memela libota na ye parce que libota nzambe ezo vivre na kati ya difficulté, na kati ya douleur, na ba problème ya ndenge na ndenge. Yango nzamba pesi nga réponse na ba question bazo tuna kaye mingi mingi nzambe na sala nini pona bikate. Nzambe na sala nini po makambo nange kende liboso te. Peut-être oza parmi bato bazo lekapé na ba condition wana. Ozo tuna ka nzambe mituna ebele. Que nzambe pourquoi vi nange ko vivre na kimia te? Nzambe pourquoi nga na kozwa libala te? Pourquoi mabote ko ya te? Na osala ba effort musala esimbe kende liboso mais eloko ezo tenir bon ezate. Bien mes réponses nango eza message oyo. Souvent message ya malamu yangonde bat ba négligaka mingi. Na sali étude ya mukie na kati ya Congo pe na monde entier mobimba. Évangile ou ezan influence makasi. Eza évangile ya présenterie pe na ya mensonge. Mais ce que na évangile ya vérité. Otalisa mutu ba paramètre ya makam. Na bi numéro na ngeza affiché wana benga ngai. Na ensemble la po na yo pe vous partager problème wana na nzambe na nga opeso solution ko témoigner bikamo nzambe. Évangile oyo eza influencé mingi. Eza évangile ya lokuta. Mais ce que moni mosala nzambe a un message oyo eza sérieux, ba considérer en côté. Mais moi j'aimerais que yo o considérer message oyo parce que eza vie pona yo. Vie ya mutu na sena moi. Eza lokola to pe vie ya mutu na sena moi. Eza divisé na ba paramètres to pe partie mibale. Partie ya liboso mutu azo représenter aza comme un cultivateur. To pe semer moloni na lingala ne to bengaka. Paramètre mibale to pe point mibale na kati ya via mutu tozo découvrir semence. Donc via mutu na sena mo eza na rapport mibale. Le semer et la semence. Semer azali mutu oyo azolona. Nde ba bengi ye semer. Pe semence bien aimé ezali élément moko productif. Oyo ozu okundi et pesi forme mususu. Tope esali multiplication. Bon, toye biango mingi na domaine ya bilanga. Soko loni pai pai, obwaki ba mbuma wana eboti sinzete ya pai pai.
mais elandisami ntina kati ya vie ya mutu pe par rapport ya marche ya mutu etamboli ya mutu misala ya mutu eza semence mobimba oyo tanga azosala misala wana récolte yango ekosalama après na domaine ya kolona to pe ya bilanga jamais mutu alona paipai aya kobuka orange ou bien abuka mangue. Donc fruit to pe produit nyonso mutu alonaka epesaka produit par rapport ya qualité ya to pe ya forme ya semence wana alonaki. C'est pourquoi Bible lobby c'est que l'homme aura semé il les moissonnera. Oyo mutu akolona yango akobuka. Jamais oloni sérieux okerobuka moins sérieux. Jamais oloni quand nzambe okende kobuka eloko mususu non. Donc oyo ko sala sache le bien que yango nde oko bénéficier. Lokola vie eza bongo. Vie eza bilanga. Vie ezali semer et la semence. Alors bato ebele baloni milona bazo buka yango lelo mais bazo yeba te. Que ba situation zo comme la bango lelo eza condition bien sur base ya milona o bango balona par rapport ya ba marche na bango mingi bazo lelaka peut-être yo pozo la nanga ozo lela makambo ebele zo simbate mais laisse-moi te dire bien aimé vérifier un peu na passé na yo otambola yindenge nini olona nini yango peut-être zo buka musala zo simbate na kati ya musala na yo osangisaka mbongo ya nani na bi téléphone na ngeza polele on y attenda ku ya nani lelo zo vivre ba conséquences na yango batu balingi mingi lokuta to ya na télévision to banda kote ya lokuta reçoit bikaboy mais soki oteli otei mutu vérité o éclaircir ye makambo a ko considérer yango te. Ne vous y trompez pas. Vie ya mutu bien aimé eza milona pena moloni yeba ke nyonso o mutu asalaka na passé futur et préparaka yango pour na présent ozo vivre lelo eza ba empreinte ya oyo lona ki na passé bien aimé marche na yo na passé ezala ki ndenge nini lelo peut-être ma bote zo yate on y atabanda kwa ndenge nini zemi nini yo sopa lelo ekomela yo problème o luka mabote zo yate o changer ba église o mosala nzambe wazana nguya te nzo rende problème eza mosala nzambe te problème ezali marche na yo passé o tambola ka mabe mais lelo zo négliger ou bien o bosani luka ya kozongisa makanisi na yo na passé na yo zongisa makanisi sima. Ne vous y trompez pas. Osangisa mbongo ya nani na kati ya musala na yo. Lelo ba kolombo wana peut-être bazo lila. Bazo lobara na kombo na yo. Toi tu es sûr que misalo zo sale rokende liboso. Osangisa bozu ya nani na ba fe na kata ba faire na yo. Obalela na mbongo ya nani. Ozwa mbongo wana ndenge nini. Osomba mutuka na mbongo ya nani. Oya yo mutu gezalaka na ba problème et tout aki et salaki boye bien aimé tala passé na yo ndengo tambwisa ki vi tala passé na yo bisika yo leka na tangi na kati ya Bible betelinga lisolo ndeko moko ya aveugle ba yepo babondela pona ye amona ba disciple Yesu batuni ba ebisi Yesu alobi peut-être ezali mabe ba parents na ye ba salaka yango azo vivre conséquence oyo malgré situation de kwane ezalaki wana te Yesu alobi ezalaki plan ya nzambe pona honneur ya nzambe mais oui d'autre part question ba disciple batunaki bazaki na raison parce que ezana makambu mususu batu basalaka makambu to salaka to bikaka yango to pe to bénéficiaka yango ndenge moko na yo makambu nini yo sala lelo zo compliqué vi na yo lelo zo sibir na oyo négligeaka weba te question na sali boy na obuka boy c'est que non aura semé il les moissonnera la conséquence des actes passés conséquence ya ba misalo sala yango zo vivre conséquence ya banzelo leka yango zo vivre okoma komona nzambe lokola asala kayo contre na batu mususu
lipamboli ezaka pona batu mususu meza pona yo te na bi téléphone ngeza polele benganga le révérend évangéliste Gauthier Bokeka ke nzamba koma ko sala contre atana bato ya lingaka yo alingi yo te mais loin de là nzamba lingi yo mingi mais défaut na yo ozana ignorance ya makasi ndeko moko ya mwasi ala nanga na télévision abenyenga lobi papa sambela pona ngai depuis na koti ndako libala mabote zo ya te nzamba révélé ngai kende kwa na tambola imabe na tuni ndeko wana na lobi avant yo zwa zemi okota na ndako libala na parcours na yo nyonso otikala kozwa ta zemi moko te awangani abisinga papa na zwa zemi te na bisiye yebisanga vérité po yobika aye ko yebisanga lobi papa avant na bala na banda ko vivre na jeune garçon moko azaki mwana mukie na zwa ki zemi na ye pende ko na ngai apesa inga kisa biluka mobala za mwana mukie ozala irresponsable zwa ki solongola zemi na bisiye place nzambe akanga mabota na yango wana bien aimé makambo ebele ozo vivre ezali bilembo ya passé oyo ozo négliger yebaka ke rattrapaka mutu makambo mingi peut-être osalaka lelo ta bazo pekiso tika yozo mona comme si ke bato na ebele baza contre yo mais keba fitir ezozela pour que personne à présent oko consommer yango la conséquence passé futaka misala nyonso tope makambu nyonso oto bikaka na sena moi bien aimé ezali résultat ya marche passé na biso jamais olona na passé oya ko buka na kati ya présent mais soko moni mutazo buka c'est qu'il y a lona ki yango mi lono ko lona ngo lelo mais ne t'en fais pas o buka rango lobby négligence tozan nango lelo biso bato mokili na otala ndenge na osala lelo kwana lelo résultat eza lelo te c'est qu'il y a eloko moko ezate mais to bosana ke nyonso muto alonaka eza na tana ngo ebotaka tuna bandeko balonaka bilanga bakwebisa yo ngube ezaka na baton de jour na yango pebima masangu loso ainsi de suite donc ndenge moko na vie acte na acte otozo commettre bien aimé eza na conséquence te tope na temps ya conséquence nango eyaka ko minimiser likambo te ne dis pas que likambo wana eza ya mokie ekosala eloko moko te ah bana nasala eloko wana talanga naza nanga bien eloko moko mpe mabe ekomela ngai ce n'est pas ça pendant que yo onettoye eloko wana te pendant que yo leki na délivrance ya likambo wana te yeba ke fin de fin likambo wana ekozongela yo ozolanda ngai awa okometra ba acte moko grave o négligea yango o trouvant normal que eloko moko te okomela ngai bien aimé keba fitir ezo préparer le présent na yango likambo wana fin de fin et ko arriver na kata vina yo c'est pourquoi benga ngai bisika nyonso ozali et je vais prier pour toi nzamba ministère na ngai nzambe ya église mission parole de lumière à quoi accorder yo délivrance gratuitement mais ozo sengaka yo dénoncer mabe yo sala nzambe alobi bo dénoncer mabe na bino bo tambola na nzela ya malamu bo sala misala ya malamu bokobika na kozala nzambe na bino pe bokozala libota na ngai kotala soni ya likambo wana te parce que lobiko na yo ezo dépendre na soni na ozo bomba te loba de vérité loba vérité lobiko nezo dépendre na vérité osimba eloko nani ozo vivre pas sinango lelo ba pesaka eloko moko boye ba confiaka yo mission moko boye ba bisaka yo sala boye olongola moi quelque chose okata osangisa na misala na yo lelo romi okakisa misala na yo ndeko na ngai ya mwasi ya mobali ozolanda ngai na ba faire na yo kotisa nini mbongwa nani ekota tala bando kenda poto pendant que ezana baninga aye poto sima na yo azwi vie azwi mikanda azwi musala ya bien atindi moi quelque chose basombela moi terrain vide na Kishasa mais yo banda okenda poto donc na vie kuta ko vivre kuna okokango te c'est que yo il faut les canaux de délivrance vérifier etamboli na yo ndeko moko bisinga bi papa banda na ya poto na sali 20 ans yango
mwasi te, ndako ya malonga te, mwana te, musala pe te, nakufa na nga kaka. Yesu akanisa nzamba yini ye. Nzokande atali ba passé na ete. Peut-être yo pozola na ngai, tala passé na yo, benganga na numéro affiché wana. Na osambela pona yo, même par téléphone, pe nzambe na nga kopeso délivrance. Vi na yo na moment yo esenga délivrance. Mais délivrance wana, bien aimé, eza conditionné. Il faut que yo o témoigner o yo sala. Il faut yo loba vérité. Loba vérité. Misala ni yo salaka. Otangisa makila ya nani? Lelo kimi ezalaka te na vi na yo. Pongi ezalaka te. Bandoto ka ya mabe. Osangisa nzoto na nani? Peut-être osangisa nzoto na ndeko na mwasi. Okonfesa te. Okota na kati ya inceste. Lelo zo vivre na kati ya punition wana. Osala ba dégâts moko grave. Ozo négliger yango. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La conséquence des actes passés. Conséquence. Yamakambo yeleka. Cause la ignorante na vie. Pendant que makambo est simbate. Koluka luka pena basala nzambe mingi te. Fandanan. Sala examen de conscience. Na tambwisa yivi na nga na passé ndenge nini. Na kota wapi. Na salaka nini. Mibali nini yo vivant na bango. Basi nini yo vivant na bango. Olandaka peut-être mbongo. Olandaka élégance. Ya mobali. Alataka bien. Aza bogar. Aza na famille ya malonga. Mais osangisa kanzoto peut-être na muta misala ya mabe. Atikela yo. Semence na ye nyonso ya libabe. Lelo zo forcer na vie. Oluka me makambo ezo simbate. Lelo zo sala ba effort vie ke de liboso. Mais lelo zo tenir bon ezate. Oyini na poto yango. Parce que eloko ezate kuna. Na bat musu ba na Kinshasa ba vivre vie bien. Que yo za na poto. Famille était kaka lopango. Okende poto. Okenda poto yango position ezate. Famille était kaka lopango. Oyoka na raso okei. Banda ko encaisser mbongo ava yo sala makambo nyonso, ava yo bala. Ava yo somba no nini o soma mituka kuna. Zongisa na mbongo to somba lopango awa. Mais yo bosa na nyonso. Tango komi na poto ba olati vi ambiance. Ambiance. Lokola eloko ya famille elandaka. Maloba ba lobela yo elanda yo e blokana banzela na nyonso lelo zo vivre ba conséquences na yango. Tala passé na yo. Nzamba lingi yo bika. Nzamba lingi misala na yekende liboso efungwama. Mais confesser oyo sala, vérifier bisika yo leka. Nzambe na ngai le révérend évangéliste Gauthier Bokeka à cause de la délivrance pour na yo. Kotia tembete bien aimé parce que na yebi nzambo nga na zo servir. Nzambe wana sowe na komi kitisa. O lobby vérité a rosalela yo oyo zo zanga na kata vino ya malamu. Yango benganga toujours na numéro oyo na rosolola na yo pe to resembela et tu dois témoigner la grandeur de l'Éternel parce que Dieu est grand. Et ça na mutute oza mieux placé ya ko accorder yo délivrance ko le kanzambe. Pe yo en a besoin au contribuer même na kata musala oyo au songa na ba moyen porte ya toujours ouverte. Bengaka na numéro 1 oyo eza affiché na bande ya écran partout bisika yo zali. Benga na contribution na yo na besoin na yo papa na sombela bino appareil à caméra benga nyonso kosala nzamba kopambola yo que le bon Dieu vous bénisse. Nzambe apambola batu nyonso ba servir biso pona mona ba image ya kitoko boye. Nzambe apambola papa na biso Dave oyo vraiment asala ka musala ya malamu pona makambo ya Nzambe ekende liboso. Pe Nzambe apambola mama na biso Betty oyebi yo landaka na ngai na ba émission na ye souvent. Nzambe apambola na musala bazo sala pona libota ya Nzambe. Que le bon Dieu vous bénisse. Bye.